Mais Pauline, moi je ne vis pas avec Karine Mokondi. Sauf que c'est solo, gloire à Dieu. Karine a moi c'est fois bota. Les appels c'est mon habit, sur comment la Karine soit comme Nazim à Boti. Et puis quand les gens font des analyses pour Nango, bazo c'est qui sanga. Zemi et Zara mon Congoté. Et puis ma belle boss. Tout Zélango. Ce qui peut attendre en côté. Ça n'engage que Karine y est mon dans la milieu na. Je dis toujours Karine Mokondi a lokola Yesu, ma Maria, comme j'appelais ma défunte maman, maman Maria. Karine a bajaka basio, fa comme maman pasteur. A tout saluer ma bé, au Seigneur pardon, a embrassé. C'est la famille. C'est la famille. Donc après la famille, voilà mon toro bomo ko yebete. Quand mon tour a tenga ki pardon bengue la famille. Mais là msou ayaki ne loro mo ba bosanaki. Je comprends ma bosanaki ayi kwa sibisango. Bajara banene ya. Wana olo ba on tango eke. O ya finga fingi. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States. Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Vous avez signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la famille non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Na Sarato TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Bonjour, bonsoir, ça dépend Herbo Kota la biso na Sarato la TV, chaîne d'actualité, chaîne s'appelle Sarabino. Na Sarabino ngai na zalaka wana pona ko saila bino musala ngai mona musala na bino problème kendi mona suka ba mukendi nyonso. Voilà, émission vérité et bandi bayeboza na bandako bayebolala kibola muka bokoto po makambo ya koloba eza vraiment lelo ebele la Chine boya wana boya déjà. J'espère que boza déjà ebele bo tchaka ba drapeau tant tchaka ba drapeau ça la biso bien et la Chine bazawana la Chine bo tchaka ba drapeau et ça la vraiment bien. Je dis un grand merci à l'équipe technique oyo ko pesa bino image oyo, merci na ingénieur Alex bazali bongo si ma caméra bon de livre bon seke ni tete tangwa wana bazali bongo baye oyo to wana bango na Sarato la TV. Voilà, émission vérité ya mokolo molelo ezali bongo na commune ya Barumbu na Beau Marché et toute place to yo ko soit moko ya ba panzi sango la première dame de la presse congolaise, Sarah Bolingo, oyo tokomeka ko beta lisolo naye par rapport ya makambo e ko lika na réseaux sociaux
Prédote ya Karine Mokonzi to benga ngora bien kanga lopango ya Karine Mokonzi et le bisi batu makambu ebele na makambu na ba propos oyo fait à lobaki na émission na ye que non ceux qui va bloquer chaîne na ye akobeta mutumbasu akoboma mutu mwana Karine akobota tie ba makambo lobaki ebele azali mwana ya katière azali mwana ya soda ba propos leki mwa ebele vraiment les chaînes est bloqué to ebité to komeka kosola ngo vraiment na Sarah Bolingo to kobeta pe likambo ya remise ya dot ya concert na biso Mania oyo nazopesa pe félicitations courage libala ezali eloko lisanote to kobeta pe lisolo na kati awa ina Sarah Bolingo na profiter ko pesa merci na bayeba soutenir Paulin Mukendi Maître VK Diebo esprit libre autotombe avocat de Barbas babi wana mon vieux balobi Chris Mbayo boutique fashion design balobi molati ici merci na yope ya babel balobi ya babel les choix de Dieu l'homme de sur-mesure merci na yo balobi pour la relier na États-Unis restaurer zaka moko chez mère Kati Kapesa balobi maman Kati Kapesa ozana besoin ya bolia balobi repas congolais vraiment bien maman Kati Kapesa okolia kitoko makasi abosente Papa Guy Bayena na maman Sylvie Bayena Papa Guy Bayena le conservateur de la SAP na Italie wana papa Stone Panzu motema ya maman Mami Iran Panzu wana bazali batu oyo basala ka kepole à vivre voilà Montréal ce que ça même langage nangai fungela déjà plateau bandeko ba découvrir Sarah Bolingo moi c'est toujours bonjour pour les Mukendi première dame de la presse maman c'est là nan ba moura de la presse bazali banani de la presse yo pourquoi que préférer la première dame moi je suis première dame de la presse après toi par rapport à quoi par rapport à quoi to boya ko ba mama biso na ba tango eke koma ba sala biso ba analyse ba o ba yebi ba die de ba yebi ba janvier ba yebi ba Stone ba yebi ba ya libo ba yebi en tout cas non ba première dame de la presse ba on de ba bato ba yebi c'est première dame ba Paulin Mukendi ba yebi première ba Sami Grahamba en tout cas moi si Nzambe Sami Grahamba ba mbote na yo marqué ozoko sanga ozomona na ressources akoma invisible en tout cas je dis joyeux anniversaire à Sandrine Mananga S magique magique S magique moi na Muyombe mon ami depuis Lupin en tout cas je l'aime beaucoup on a partagé des moments très durs na homme en tout cas joyeux anniversaire à toi moi de la femme et zapenda vraiment pour nayo je suis là avec Paulin Mukendi merci na Junior Diazo un bon tonton ngana mesana ko benga un bon tonton un homme très intelligent yo luganga lo baraka merci na Diedo merci na Janvier Wata Mokonzi merci na Fifi Siwa Stone balobi kala tete kozala na Sarah la TV na yusibino émission ne kozala vraiment dégâts bon c'est là on a dégâts na ninga mabete to kobeta ka lisolo ya carrière na ebona si to beta lisolo voilà Sarah Bolingo tozana na mars mois de la femme mais kana noko en tant que yo moi si par rapport à mois de la femme d'après yo elobela ka yo ne ben, je voulais dire, il y a beaucoup de gens qui pensent que mois de la femme, ils ont le 8 mars, ou bien ils ont le mois de mars. Une femme, normalement, tout ça a 365 jours. C'est ça. Donc, moi, s'il faut la kisakibo, moi, ce n'est pas pendant bâton, on a ni ça. C'est pas seulement dit que c'est comme le 8 mars, on a moi sur Julie Pouta ou Lati, ou comme il y a Kenga, moi, si mois de mars, journée, on est journée de la femme, voilà. Une femme, c'est une modèle. Une femme est autre monnaie le 8 mars parce que ça n'est vraiment pas si comme on a bandé konanga de te benga qui ont droit à la femme mais comme on a bandé konanga surtout na Willery parce que jour on est tombé qui jour na sala qui émission na Stone to ya vraiment de la mona dit de un garçon poli mon caméraman to moni ndenge ba fille ba vandi na ba bar ba kangi ma puta na bango mais je me suis dit être salango na ma toujours lo ba parité wana ils ont concordé parité les années thème national non parité ça thème national parité ça que aujourd'hui nous toujours mon ba grande dame de maman Denise Nyakero né ba comment peut travailler ce Québec de tel pays ba ma biso livre lembe ndenga travaillaka au mona que parité zo mona na que moi si pe akomi pe kokota na musala ngo mais il y a d'autres femmes au Congo au mona que ils ont simba vraiment ils ont kota ils ont simba imagine toi na mona roulage moi si à langwa mais on sala musala na nzela ya mola donc to meka ko valoriser ki bo moi si na biso na RDC
donc place so tolinga tozala topesa yango vraiment valeur tolakisa mpe mibali ke biso mpe toza mpe capable ya kosala mosala eza te ke so bamoni mwasi azosala baloba non aosala nde kaka po amaske so tokoti na place boyakweya na ye non c'est pas vraiment bien en tout cas journée ana esepesa nga te mpo na yo mpo na nga esepesa nga te c'est-à-dire oyo omonaki osepela oyo namoni nde yango na oloba ti bafille baobina na baterrasse bazolangwa sinon nga nayebi ke journée wana na bamadame bana bapale mpe alakisi mobali na ye mweni ti lelo nga nde nakende ya mosala nasali boye nalambeli ye nasali boye navandisi mpe mobali naomoteya mpe mobali na nga papa ye omopesa mpe baide te yango na sisa po naye bakestion eza yo bareponse eza yanga okomopesa mpe mobali no baide papa ye omoni ane oyo tokende yango boye tosala yango boye mobali mpe omona ke mwasi mpe okoma mais sikoyo biso ezozala le contraire donc ezosala vraiment bien biso ezaka bamemo carré clair bamemo mpa nani oyo na bombi bamemo mpo osepelaka si yango ozomona mpe Joël Francis Tatou mpe kuna akomotia baprophétie bamonaki na chambre so mpe 26 chambre 26 mais comment na bafoto moko ezosiré na réseau sociaux bamama moko balvandi na mesa bamilangi nde ya masanga na boye kotanga baproduit c'est-à-dire bière tout na mesa wana plein bamisusu bazobinda mabina mo boye soki ilala na yo bazobalala na mabele bavideo nayebi te mama Sarah tola loba ya deux insensés yo kasa bazalaka na poto ape baza mo baza ba insensé voilà réponse ka yango wana c'est-à-dire bali kwesi ki bo mwasi ezalaki te en tout cas na mona ki yango te avec de maman balinga pe musique donc toyeba te ki bo mwasi ngo tozo pesa ngo ndenge ni en tout cas en fait c'est ça que je voulais dire to linga ko valoriser ki bo mwasi na biso ozalo kwa ba Sarah Bolingo la première dame l'air azobima au moins que mon so yeba que ça bien habillé robe tout ça que abombi Sarah to la gombe na gombe au senti ki bo mwasi c'est ça parce qu'il y a des gens na YouTube bakanisaka pose à la mwasi kitoko il faut lata makasi otiki mwa libumu Sarah to la yakala sa libumu non donc on a félicité kaye ko mona Sarah to la na que c'est une grande dame c'est ça merci vraiment merci Sarah Bolingo to évoluer kaka na Sarah Bolingo Sarah Bolingo libala ya Karine ezali bongo o to ko benga ki kanga lupango baye ko se présenter na famille d'après yo moto baloba ki akobala te akobota te maintenant lelo Karine baye ko pesa la yata na mo masanga pour le bientôt bon tol banan moi pas elle on a ngena lo ba pe côté na pour le bimo mabe baye ko pesa les mois. Pourquoi je dis ça et l'autre boss na mon YouTube minga mona ngo délire mais ya pe na bato ebele ba comprendre na bango telo ni to sala le na batango ekepe na ba télé pe o mona moto mususu ntoka si wa stone na sala eloko ne leki na télé mais aluka pe kota na YouTube donc to ye ba eloko ni to ya ka osala pe na YouTube to kan saka te oye osali ya non so banjo finga nde yango non Karine Mokonzi. Parfois, il y a beaucoup de gens qui me disent que pourquoi na lobango parce que natala la musique. Natala le passé nae, natala rappelle na lelo ya Karine. Voilà, lelo Karine a comme une temps wana parce qu'il a comprendre peu vie. A comprendre que ba délire pe souka izana âge mo boy. Siko funa chama ile na papa et vie. Ba centimètre baleka, ba félité ka baleka, peut-être pas comprendre ka nanote. Voilà, nana comprendre ki yangote. Mais avec vie, atali pe même si nous avons 25 ans, on a comme 27 ans. Ah, tu n'as comme une maman, on a fait un conseil. Donc, elle a compris d'autres choses. Il y a un peu de lelo. Elle est valorisée par Evie. Waouh! Parce que quand la Karine, pour n'anga na bakaza, maté à battu ebélé. Maramounion sur Karine na sala yango battu mususu lelo ba osala na YouTube. OK. Sikoyo, vous va comprendre et là ba osala, ba retour ba retomber comme elle Karine, ba on peut comme là-bas. Mais est-ce que besoin chance n'est mon Karine? Karine, c'est ça le problème. Tu vois? Ah, on est comme Maramboui. Bozana le colomo na Karine. Parce que ba fan na Karine. Il y a été pour nous valoriser, ça peut être pour la meilleure fan. Tu es pas meilleur. Parce qu'il y a des gens qui disent la Chine, bambo te. Bonne fête dans la Chine mon bimba. Parce que na yeba batmi baba que non bolo ba bongo po bozana ba fan que non. To lo barango parce que miss wezo monde. C'est ça. Ma to ipe zoyoka. Voilà, tout le monde est comme to ba YouTube existe non. C'est comme la vérité, il faut dire la vérité. Vérité ça beaucoup bonité marié ce soir. En tout cas avec la prédote de Karine Mokonzi, c'était waouh. C'était waouh. Là on a séparé non parce que na mona bana na mona ba maman parce que kota la ba maman au mona bato mitu ba maman nyonso ba mitu ba maman nyonso bazana na mitu te mais na préféré kozana ba maman que kozana ba jeune fille non ko betelo ko ba réalité mususu na mokilio moi nso ba jeune fille to kana razu apa so yo kana te parce que Karine atali que ya ça n'est jeune maman zana ba maman o ba
côte c'est les fisité oh mutu moko yo tele ta poison te parce que y a tellement de même personnes oh ba kumisa so bengisi bango moi pe ka moko ozana voilà Karine en tout cas ba coup de chapeau na ebi que oza sûr na yo yango pozomi benga femme légitime en tout cas félicitations parce que ayebi que coutumier ezala benga ngo dot hein kasi dot remise à dot ezala coutumier et religieux ezala voilà parce qu'il y a des gens qui disent que Karine Amael était benga ngo femme légitime en tant que ezala muto osala en même temps vous comprenez que ça ba délire à Karine donc ba moni ba luka ba sujet Karine azotumbola ne bino voilà ba luka ande ba sujet. Merci. Oh, tu connais pas Karine eza pembeni ya ba maman moko aza tourner na ba maman mo ya mayele. OK. Et dans moko ya ba concert ya Karine Amina ye oyo ba vanda na ye pendant 10 ans. Alobaki ki ba maman na baza bazoba bazata na conseil monte ba pesa kai. Tout Karine sala na réseaux sociaux grâce ya ba maman. Voilà pour comment banga ba komba bato. Olobi? Concert en est. Yvette Kalombo. Oh oui, le Biona. Yvette, moi je dis toujours je suis au milieu du village. OK, c'est ça. D'ailleurs, avant la pour na rekomisa tel, non. L'histoire de Yvette Kalombo parfois me fait peur. Natal Raque, tout le monde bazala ba meilleur. Lelo ba koma benemi. Et puis ennemi yango na YouTube hein, moi pena yo moko Hollande YouTube ba ke o eza délire. Mais Yvette Kalombo na Karine eza sous délire té. Et comment au fond et comment au fond et comment peut bangi ça il y a d'autres propos propos musuka Yvette alobaki ata na beba na mutu na koloba ngote ke abota avant bota okota na souffrance aboti mwana na meli mai et tout basale césarienne maman il faut banga on est YouTube yango ka ndie gangi sa biso YouTube okoya mnchi une paire azaswa ye ola kusaba to yo boloba une paire mais le lot de une paire ne ba komone bien te une paire ba o ba yebi j'espère la commentaire botte la biso une paire le bien le mot de abo oko bando gango banjo loba mais ezaka na place mo be simba o yo mo comprendre ata na ganga ki place o simbinga moi na ya so ezate en tout cas moi je dirais que histoire ya Karine na Yvette Kalombo biso nyonso toyebi mabe ya Karine ndenge ezalaki toyebi mabe ya Yvette mais na mabe na bango mibale et côté ya bato ebele que malgré mabe ezala na amitié ba propos musu eza ba propos c'est ça et puis to bossa na YouTube ezala elo mo eza éternel parce que à un moment Yvette abanda benga Karine Nzambe à un moment Yvette alobaki a star même yanga moko mais lelo Queen Mother hein mais lelo a commis ennemi na ye donc to rozongi c'est la kaye kaka ba chiffre OK voilà et te abiso parce que na yebisa bato maramunyo so eleka na YouTube eza vie mobimba to kanisaka te ezaka wana mpona bato bazana misala te na poto bato bao travailler te batala po baseka non eza vie réelle nani problème okenzi c'est ça ça doit nous apprendre beaucoup de choses otali penda makamu une paire à lobi obi akota apenda kwanga bangisi une paire à lobi bakobo kene pembasu voilà donc YouTube eza monde mon boy otala ngo joie penda mutu na o mayele no o vandi penda otali o capter le quoi na place ya malamu ozui ya mabe oseni saka bolingo zoloba tellement kitoko moko ozaide te merci beaucoup vraiment ngamo na komi fan no po na sentir que le ba oza toujours à l'aise eza neti ba misusu wana kuna te boyebi tana na bibonde ya boyebi Sarah Bolingo, comment on a jour et anniversaire il y a Yvette, on l'a à célébrer anniversaire il y a pour nous ça là-bas. Azaina pour ça ba souhaiter joyeux anniversaire belé. Azana ba fête. Voilà comme ça. Ceux qui a côté ba benga ba souhaiter été. Donc comprenez que pour na tala par rapport à journée na ngayo vraiment faut na le belaka Karine Mokonzi. Koloba no te belete pour ce de banjo kende nango suto barara nyonso été abato mais yende ce qu'on na journée wana azala na bato souhaiter été voilà elle voulait attirer des gens ba ya po elo mo be ya Karine ezana to ya apola to souhaiter joyeux anniversaire oza monter mama be parce que mi ezala ka monter amabe voilà pour ça journée nanga eza journée ya kokanisa kutu mama akufite parce que mama akufe za kitona journée nanga na kokanisa Karine te parce que Karine Mokonzi na vini na poto nga azate azwa zemi te azala na Evi azala na maman Charlotte notre mémé que j'aime beaucoup et talinga te eza journée nanga anniversaire. OK voilà. Merci Sarah Bolingo ta ko baba propos ya Yvette ezalaki mabe koyoka Yvette alobi marambutu aloba contre Karine ezalaki cause mutatinda ki ezalaki nene
d'après yo comment na moninga mwasi a utilisé yo pour ça liango yo en tant que mwasi Paulin, Paulin, tu sais dans la vie hein, est-ce que moi na lokola na bengi moi na po eloko wana ibisemba moi na OK moi na lokola Yvette Kalombo ba kotinga ça tu peux imaginer que obengi Yvette moi na mais abimi moi na te par rapport ya makambo na ndenge église hein na ndenge église abimi bébé spirituel na ndenge siko ya YouTube par rapport ndenge abike nene ya mtando tinda ye abimi siko moi na lokola Yvette. Comment toi tu peux partir chez les que tu faire une émission dire que Néné am tando tindanga Néné am tabimi ça qu'on a ndok na dina coach na douche ni ko linyuka non Néné am tabimi na c'est ça Néné a memie na bino alors Néné am tabimi na mutuka mais le bête oui et le bête comment tout ce que na mtamimi na mutuka pour ngana lobaka donc il y a zane mu souffre quand baba azaka doaka na pasi donc ne ba memi nga boy na côté dette moralement be faut ngana loba non il y a le bazama yele donc sur YouTube to linga pe ko valoriser kibiso OK c'est-à-dire mitu na biso to tanga attends papa to tanga te ngapi na yaka na tango yeke ko baka je suis licencié il y a des gens qui me disent dans les commentaires Luka Musala au Congo il y a pas de travail c'est mieux de passer sur YouTube ko lakisa o nga na zwa pe na classe mais si on t'a clashé sur nga na ko clasher te mais na ko répondre poliment mais lo nga na salaka. Mais le but est que moi les qui na YouTube ça veut dire attangate non je suis licencié mais na les qui na tango il faut na la comment quand on attend à fier à qui licencié ngo vous comprenez fallait que Yvette Kalombo à l'Axabiso ndenga zaka trop fier trop maïele je suis très intelligente na tanga siko obimi mwana muto a maïele nene ya abendie abishi loba siko le nene na gagner nene ya Néné azana ngambo ya la Chine. Néné azana ngambo la Chine mais moi je serai très clair parce que na au milieu du village nga tu verras Néné en vrai. Je te dis. Wa sir na Néné. Na sir na Néné. Mais azali na programme de mariage. Yom toza. Moi je dis toujours Karine Mokondi a lokola Yesu, ma Maria, comme j'appelais ma défunte maman, maman Maria. Karine a Jacques Abasio, comme ma maman pasteur. A tout salé ma bé, au singe pardon, a embrassé. C'est la famille. C'est la famille. Donc après la famille, voilà mon toro bomo ko yebete. Quand mon tour a tenga ko pardon bengue la famille. Mais là msou ayaki ne loro mo ba bosanaki. Comme ma bosanaki ayi poisi bisango. Ba Jacques abanene ya. Wana lo bango na tango eke. O ya finga fingi. Néné c'est pas une bonne personne. Parce que c'est la même Néné qui envoyait Yvette. Le lope Yvette abimis que mon thème m'a parce que Azaki babanini. Akanisa yo Néné ya ko rejoindre. A soutenir yé. Nzoka Néné a lokwa bampuko. A fuli azongi. A fuli azongi. Léo Néné azana la Chine. Alors bien azana ba vérité moi bimsa contre Néné ya o batonga ki Karine. C'est-à-dire yé atonga Néné pas Karine, Karine atonga pas Yvette et pas Néné, Néné pe atonga Karine et pas Yvette. Et là, monter très compliqué vraiment. Et là, monter échangeant parce que Karine a maman YouTube, elle YouTube des ala. Ataya le dit que Néné, bah, elle n'a pas preuve. Soit preuve ça, et quoi engager Karine Mokonza parce que là avant na ba maman na là avant na Evi, mobali na ye. Pour na minute cho Karine na romo kande Evi. Evi ndo ebisa ye Néné a boye stopper boy. Mais nga vraiment, je suis contre Néné c'est pas une bonne personne. OK. Voilà. C'est là ba wana ba avis. Voilà ça avis nanga. OK. Voilà. Merci. Sarah Bolingo libala nini salama. Tout le monde ba papa wimba babala ba honorable. Balobi o nani ngo utobala mariage ya makasi awa Vital Kamere na mama Amida Chati na pesi bino bambote depuis États-Unis bisika bozali na Grâce Tembo babala ki atotikala ko mona ba pesa droit d'entrée ya mariage $100 mais comment ya Karine komi $100 kala simna Karine kebino bobaki yo ya bengisa ba maman alors ça bino que ya za Karine a bengisa ba niketa bengisa ba maman soit linga la sabino pas za Karine Mokondi au lieu ka bataka pamba boye en tout cas invitation $100 pe bo mona na bino ngo mais ça lokola yela ki ça on dirait Karine na mbongo libala tazo kongola ba mbongo te wana ya ba technique organiser mariage te wana ya ba technique à Karine et wana ya ba technique na et puis de deux je dirais quand elle fait ça parce qu'elle a sourd na elle dit que ba maman na boza prête et puis batouné bozana bango prêt au salango donc c'est pas dit que Karine azangi ce qui peut azangi alors ça ngote na kintsweki mais ce qui a bimission ngo boye ingala kanoka différence hein ya bango mais voilà OK voilà to chité na mambo Karine oyo kaka
sali ya libala ya religieux ya Karine Mokonzi, $14 000. Maître en cérémonie, $6 500. Problème que na biso nyonso wana laksika ki ya za Karine. Donc wana eko dépendre na Karine. Parce que biso nyonso za au milieu du village, tous la Karine bala, tous ya ndenge eleka, yobi ka analyse la nation. Tous la ngonde eleka. Eko ya. Ya manya kutu ya lobi déjà fait quota, pour so quota on to bangi quota. Fait quota. Yo bongo, tolandaki Karine Mokonzi. Ekota. Manike batunaki question ya libala ya Karine. Alibika ke babali na casier moko, mais azobosana ke ezali predote. Predote bakoya ta na deux bouteilles, ezaka symbole kaka. Je sais. Mais réponse ya Karine ezalaki vraiment bien té. Moi si ya Babia, Mowei na biso Babia on a référence wana ozomona te eza ko seku c'est déjà muto kufa ko sambisa muto. Bon Babi Tumba, Karine Mokonzi na Maniké. Maniké c'est ma grande sœur, Karine c'est une grande sœur aussi. Mais Babi Tumba na bango vraiment nenga vraiment ko tango te. Mais moi je dirais toujours à Maniké le jaune atika Babia pe manakimia parce que à chaque fois so balekisi wana nazo ba on a parlanga on peut ça Maniké conseil. À chaque fois, so balekisi Maniké na émission na kaka komba Babi ezanga. Allez la kaka Babia. Donc quand vous faisiez ça, eza lokola ozo kanganzela muninga. Eza lokola muninga zo sala na peuté. Si vraiment c'est bien que ça papa bana na yo, si que la biso Babia pe à se reposer en paix. Parce que il y a d'autres choses donc ko finga ba wété. Parce que tout ça sur le monde mon côté. À chaque moment, Karine pas zo ba komba Babia, ndenga mabe na parpe ya Karine à cause la vraiment sauver na makambo susu spirituel parce que makambo ezala na spiritualité ba oui na ya biso bato bomo eza égalité. En tout cas Maniké a mis na place na ye asala ba mission sans dire le nom de Babia. Et Karine en tout cas et ça l'a peu bien ceux qui a koyoka asala ba délire na ye sans citer le nom ya bato ba kufa. Non, pas seulement Babia, bato ka. C'est toi tu regardes conseil que ça ba oui parce que oui bien eloko na eza trop na ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya. Ceux qui problème allez ba segusi parce que au meilleur ba segusi le papa na wa kufa kala. Tout le monde na mo kufa kala. Wana mona ngozala. Gloire online ceux qui ga ba ngi ba nyata yo ya boma mona pa ake poto. Nini beaucoup de batana yeki. Nga komba gloire tilelo. Obi et bon nga un problème ça concerne nga. Na parce que j'ai cet exemple ba finga na réseaux sociaux. Yo il y a un problème ici na gloire si malade. Gloria. Gloria pas toujours youtubeuse. C'est la mission politique. Ah, politique. Gloria ça la politique. Ah bon? Bibi Kapingate mais Gloria. Gloria. Makambo bongili koto nde bolinga. Mon bo sepelati. Bon mettre bon côté. Voilà la place makambo bonga. Non, je dis par rapport à d'autres choses. Gloria Olangi n'est pas vraiment mis à faire ça. Pourquoi je dis ça? Pour ça, Lango, le balai me change de Cabo Rangunda. On va qui met le côté. Mais pour ça, Lango, c'est bien. Et ça peut être retardé parce que Babi, maintenant, il faut apprendre. À un cours. Soit je cours encore à mieux. Mais pour le moment, Gloria Lang na politique. C'est que Bolinka Azonga. Et à Lukandengunda. Ah, qu'on a déjà la lana. Na mamusu de la lande côté à politique à Lukangunda. Yo c'est pas non ngote hein. T'es Gloria ne mérite pas de le faire. Je te dis. Quand je dis ça, parce que je sais qu'ils ont beaucoup. Pouvez bissoter. Mais Gloria, je dis ça parce que Gloria n'est pas capable de faire ça. La français ni c'est ça le français. Ok, non, la français à Liboso. Français ni Gloria langue pinard. Parce que la politique d'abord. Parce que d'abord la politique, il faut la souplicité dans la langue. Voilà. Et puis de deux, que Mambo Zoloba. Est-ce que vous yeba au fond? Est-ce que vous vérifiez qu'il y a la source? Parce que dans la politique, il faut que l'on ait information. Mutaobete masola politique qui n'a pas histoire maman Lolo Loris la congolaise wa kufa. Longola ku question Gloria ne mérite pas. Oh ya. YouTubeuse ko tout parce que na monde pe YouTubeuse Gloria ala l'année déjà. Parce que le cas c'est quoi moi muke. Ba meka ki on a zemi ya Karine mais simbité. Ya on a ke douce. Il y a même sur la solo zemi on a solo to ya lokuta. Mais Pauline, moi je vis pas avec Karine Mokonzi. Sauf que c'est solo gloire à Dieu. Karine a moi c'est fois bota. Il faut bota. Les appels c'est mon habit sur comment la Karine soit comme la Zemi à boti. Et puis quand les gens font des analyses pour l'ango bazo c'est qui sanga. Zemi ezara na Congoté et bien ma belle liboso. C'est ça. Donc ceux qui Karine na Zemi à 3 mois, tu repères c'est combien de mois liboso 6 mois. 6 mois. Donc
Et ça les a 1 mois, tu repères ça 8 mois. Tout zélango. Ce qui peut attendre en côté. Ça n'engage que Karine y est monté dans la million na YouTube. Parce que nga maloba ya mina le bien limité ça c'est bien solo. Te so kan dit biloko. Il na mourla na ba motié. Il y a Gladys so Karine ya ta autant d'émission, il y a Gladys mon camarade na za bambili. A belle sœur à Karine. Donc tellement to ba YouTubeuse mo beto nga ko e ba Gladys. Ta mo na Karine ya belle sœur na c'est ma solo. Ala belle sœur. Oui, belle sœur. Gladys belle sœur ya Karine. Oui. Ndeko ya vu. Il a vu. Et bon Ben. Ben yangona. Ben no moura bimisela biso na YouTube. Ben on ba moura, attends, tu vois ce que Moura fait? Moura azaba jar, Moura azana mta vewe. Azaba jar que soko sama na e fo batuka baya. Ba bi ke mbata vewe baloba kitoko ko le kabiso basi. Parce que mso ba ko tela Moura ba ka pona baseka. Comprendre? Parce que ça OK, oye vous me belo mona ke batu balanda ki vraiment au moins que non au service du bon goût. Mingi ba ka po baseka. Mingi ça batu pe à niveau ya Moura. Tu comprends? Non ba ninga mabete. Parce que Mamsou Moura loba ki za ngoya ngote. En d'abord la maman de Evie Ezaki et maman évité. Evie est Mounianga, Evie n'est pas Moulouba. Vous comprenez? Il y a beaucoup de trucs, et ça, on mensonge. Yes, oui. Parce que bon, là, pourquoi? Topé, ça a une chance. Mais, apparemment, maintenant, Moura Salagi lève le lot à mon avis. Moura plaira. Moura plaira. Moura plaira. Toi, Matanga. Toi, Matanga, 3 personnes. Il y a une père, il y a Tanti Mireille. Non, Tanti Mireille. Tanti Mireille, Moura. Comment est Mireille? Tanti Mireille. Oh, il y a Mireille, bonjour. Tanti Mireille. Vous avez un problème. On a pas frère. Na bossa. Pour être au solo, na matanga ya Angélica. Mais ce qui m'étonne, na Tanti Mireille. Mais ce qui m'étonne, il y a des gens lesquels ba propos moi boye. So bakangi ni nanga non sabe le bakangi. Lelo siko bakangi. Place on a to koma yango wana. Lelo bakangi chaîne ya Moura. Ya Moura na ya une père. Siko yebisa ngai. Tozozela bambasu na zemi ya Karine. Tembasu siko baluki nesko na pot de fleurs. Lesinga vraiment na na ngomi balé. Pour Angélica na y place na zoité. Mais na wa tanti Mireille na une père. Na ba fleur na bango. Oyebisa nga jour matanga ebimanga na okede. Muta ateka nani programme matanga to sala yango na moto na 6. Na ateka liputa fonga na soma. Mama gombe na gombe. Ikolo pe amuta bandoto kasi alota ndoto pe ko kisami. Tozana liputa to obimisa liputa kala te mais mama gombe na gombe na siya. Balobi stango zo ya. Boss nanga jino diaso azwa. Baba ni yak moko. Cameraman nanga je dans yar et puis ngapi dans yar. Mais il faut baba nzala. Baba ki nyos to ko lata me ba ezanga te. Ba tenga lata bate. Te ato sima na maboko. Système elembo. Na sima. Elembo une paire non sima. Et amour mais balobi amour il faut on to invité bango. To invité bango. OK. Bano na lobi mabete, c'est juste c'est un peu ça to taki moi de lire mais kolobana moninga que so bakangi chaîne nanga mbasu et tout. Vous voyez comme de ça la YouTube tala maramonde. Ba propos wana d'après yo. Et tala maka totala maka. So mitema bato totala maka batala rabiso. To yebi bango te. Donc il y a azana sarato la na mama leki mo bwazana mboka azaka ndoki. Akokoza na tata mwasi na bango mo bwakanela kaye akoza na fi mo bakana kaye alukaka nganga mo bayebise so liloba mo bebimi yo pointer kana liloba sikole mususu neti nga nyabi ke une paire azaba jara ba fi yo aloba neka kwa sepesa public donc ayeba te omiteka ye mongo parce que le problème c'est que ebimi en tout cas ça rate l'enfant de la place là ate za une paire mais ça doit télécharger tina nga ko tunde pe na za numéro 1 wana ba na ke na ngonga nga penza yo mto tunanga li mais émission déjà za télécharger mais bon ils ont en place cité il y a que maman Sarah pas muto sambi zambe aleki nyonso mais le toi quand na matanga kutu leo na lati na lati déjà boye donc le matanga ba une paire lo bine donc ba Mireille OK comment na bato babanga komi lo banaza papa na biso za nganga pona yebi bana bakatira bele ba wanga so si papa bino akatira te papa biso akatira bundana sans kisi non papa bonga akatira une paire ba yango papa bango za akatira likolo na ngwa za soda bonga ngande papa na kasi nde papa na bango papa nganga akatira yo ba biloko wana yango ezwa na vie na makolo omona ngo eza ba lien pour komona
mbamba so babeti mba suzwaka ye na facilité nyonso c'est exactement na ita mutalo ba propos azobimisa na tango eke donc babiloko mosusu ezwaka la muntu par rapport ya ye moko lelo la kalo bakina obwakela muntu oyebi so obwakela muntu ezongeli yo moko kwa ni motema no ya pureté obwakela muntu so muntu wana le musu ana ba benga onya ntibal donc nzamba protéger kaina ba kwenyos ezongela ka yo mosuko mi bale no zana ngodana makolo boso e bakisa misu comme 4 eliwa ah yesu Comment on a parce que je sais avec 11 000 abonnés que tu avais, il y a les sako, moi 300, moi 400, mais le lui a été le coup de matanga na matanga. Ngarobo lo on a la matanga. Matanga on y a bu côté ça. Eta combien? Les ana sa maya kala muté parce que le mois de kuna fois za kuna na limité na ninyo. Na kingabwa. Ngabwa. Oh. Ce qui est que comment ngati to ya. Ande kuna biso tutavana YouTube. Ya conscient na. Bon na mabe. To lingala ka ba la ba de. Foto libola na deli o to lingala. Wa ser nga. Comment la matanga to kende. Wana ser nga FM webi. Ser na nga na filmer déjà. Ah ouais. Ayebi moi yebi. Elle est jolie hein d'aluba. Nani? Ser na bisona. Pardon, to boy polémique. En polémique. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le merci la Chine, merci na abonné à Sarato la TV, Bozé Belé Bolanda émission yo. Merci na Katika Pesa, balobi restaurant bio aux États-Unis, bolingi bolia cuisine congolaise, bengaka maman Katika Pesa, vraiment okolia okosepela mariage invité makambutu akosala yango ki toko. Merci na Chris Mbayo boutique d'habillement, fashion design na babi kalaté, mon latisi ya problème kendi. Mon vieux, maître avocat Kadiebo, esprit libre, autotombe, avocat de Barbas, mon vieux, balobi até na boutou na moyi, okomo na ngaité, okomo na yana bientôt. Maître avocat Kadiebo, esprit libre, autotombe. Voilà Sarah Bolingo, tous évoluer. Tout le monde qui remise ya moko ya bino. Remise à d'autres, hein, remise à d'autres. Moko na bino, wazali bongo na kombo ya Manya Malika. Tu vas pesa biloko ya libala. Enfin, Manya Bali. Félicitations à Malika Manya. Je l'aime beaucoup. J'ai dit tout oui. Non, là je te dis la vérité. Na Kirindika, bazarape sur Kirita. Janvier wata déjà panza. Donc na ex Kirindika, j'aimais toujours que Malika. Tu vois Malika azaba jaraba sioyo. Aza complexité. Alors là que Sabino identité n'est nyonso. Attends au finir à sa identité là. Et puis je dis toujours que Malika c'est une fille modèle mais elle est mal entourée. Donc ceux qui les lonzambe a sali grâce Malika a la dotée. Na robier bisaka Malika soit ko landa kango que aye basiko nengeni na ko fonctionner. Pour ceux qui a royoka a rolongona na monde à Diamba, a rolongona monde à Bombay. Non, je te dis la vérité. On peut ça conseiller à Malamu, mais il y a mais c'est ça la vie de Malika. Continuez. Malika, on a le monde à Diamba, on a le monde à Bombay. Voilà. Et comme ça, la Malika bien, na maïe les nénions sont à la nangoana. Donc, comme ça, les waouh, nanda kuna dibala. Malika, ça m'a fait du bien te voir pleurer. Na mone Malika. C'est quoi les lignes? Tu as cancer maman na. Maman na. Malika linga maman mingi oui. Biso to ku fela ba maman to yebi douleur na ba maman na. Il fallait maman na ngazala la tani puta na ye. Ay maman mo na ba balinga malgré tout maman pe azate. Ah, tu n'as pas joué à Liban na la papa biso. Bon, yo capable soit na ndengeza. En tout cas, la coup de chapeau à Malika. Malgré tout, na yebi que votre bossé lo analyse vie comparaison supporté parce que eza bongo bino pe boyaka na tango ekena era ba analyse pour na bato mususu. Mais l'équipe bien, on a besoin de l'okumu. Lobino est la meilleure. Tu as dit que Lobi est coutumier à Malika. Magali Congolo. J'entendais il y a des gens qui ont dit que Magali Congolo soit bétaillé. Mais je dis toujours à Magali Congolo, elle doit partir parce que Malika est camarade nae. Total anan. Total anan ni les parce que quand il Mireille sont aux invités. Il faut qu'elle dise. Les invités. Bon, il faut qu'elle ait fait à Malika. Mais on a. Si on a passé ça, on a attendu mon amour à tel niveau. Il faut qu'elle ait. Il faut qu'elle ait parce que le mariage est à grâce témo et réconcilier qui va te béler. Pourquoi pas il y a Malika? Donc tu dois être là. Il faut tous aller là. Mais il n'y a pas ça qui n'attend rien amour. Petit frère nanga azouta kibomango asisa qui déjà bien tenir amour à barrière si que tala ayana ba masa na yi. Na 9 petit frère. C'est toi la maître na biso. Tokena Magali Congolo tokena champion. Na maître na biso. Maître Koya ça derrière. Ce que totala une parole inga fungola misukuna. Totambola bien hein.
Maître Koyaza wana Maître na biso. oza na bamura na 9 moura Magali Kongolo banga tinga mona za na protéger donc tokoya mpona protéger. kosoutenir concert na biso Malika tozoya mpona kosoutenir ndeko na biso tozoya mpona kobunda te tozoya mpe kolakisa na baba te tobona biso bato na vewe toye na biso nde fete ya Malika tokomoke na suka tokomoke na suka bon tuni comparaison te ndeni ya Malika elekaki lelo ne place na bi tokomoke na suka na va mona obanga no comparaison ya remise de dot ya dot ya Karine Mokonzi na Malika ça na bis par rapport à ben bino ba congolais biso ba youtubeur bon on a constaté l'émission ça va tourner logo ata yo mo nga nga ko ma place na ko pona meka ko éclaircir ma musu mais il faut ba ya Karine eza près dot ya neza eza problème te quel que soit près ou dot mais quand même fallait visibilité moi image ya moi mulili ezala te moi Malika moi mulili ezala te mais elonga na loba tolinga osala comparaison te Karine aza Mswahili je crois Malika aza Mukongo donc il y a mutu na famille na ye na bozwi na ye na vie sociale na ye na place avandaka Karine Mokonzi na poto Malika na kini Malika vivra ba vie mo be tout et moi ebeti moi zongi mais tellement tolinga la ça tout va bien azo ça la vie na ye donc Malika waza lelo eza Malika eza Karine Mokonzi te le mal de chez nous eza kaka que so mutasa elo roboye boko mo ça lango analyse ba écoute ba vie mais moi je dirais eza Malika eza Karine te to pesa ye chance à bala mais moi mukiende moi mulili pesa là qui hein c'est la deuxième vidéo mais en plus vidéo on pesa petit et qui est ndie mutu mo filmer na téléphone na kintuka ba yebité comme si pas na mo ndie ba caméra zate mais en réalité Malika Bali en tout cas la Malika oza mutu ya tie vetan mais boy bango que to kotala pe lobi le kandeni to kosela on pe kaka parce que les 12 heures na bon dans la salle bozwa ingénieur Als accompagner na bien caméra comparaison na faut ande après lobi parce que les 12 non les 12 au samedi ma belle Rosala voilà Malika moi je serai là merci Sarah Bolingo je serai là merci Sarah Bolingo merci na balobi ya babel le choix de Dieu l'homme de Siemens ya Willy Moucheni Code Mboka balobi vient à danger Code Mboka à danger mais Code Mboka ya invisible j'aime bien talisa bisoti j'aime bien au soir janvier vraiment bien OK talaka janvier wataza wana janvier wata bambote na yo voilà Sarah Bolingo to komina suka na otolobia wana otolobité na ebité d'après au conclure na nia je dirais par rapport à notre mois de la femme une femme c'est une modèle une femme aluka basarato là otali maman mo de complexe comme basami gras to meka ko valoriser ki bo mwasi na biso eza année na bi année mwasi ezala kaka mois de mars te ezala année mobimba et ça langa bien so do meki ko tika mo ba biloko ezo dénigrer biso muke ya hôtel maka na babar ko sala ka kindumba parce que plus na kin na biso ezala plus kindumba au lieu de faire kindumba wana okoza na moi 50 000 francs na yo otie mwangu bano na coin otie loko no mombo banjo teka et valoriser moi si parce que mibal na biso pe à cause on a ba coin mo bosala no ka kindumba akopeso ka respect par rapport ya vie oyo zo sala mais ça mobali mususu à cause akon mbongo mais bal alingi pauvre pas moni a batante na 50 000 francs na coutier so na na pesa et 100 000 et ça la multiplier peut-être par 5 par 10 en tout cas valorisons-nous comme ma dimension en deux maman gombe na gombe et ça la biso bien nous sommes derrière eux comme si Waston que j'aime beaucoup bonne fête à si Waston joyeux anniversaire à Sami Gra et à Sandrine Mananga S magique moi na muyombe j'aime beaucoup Sami Gra mais si moi Sami Gra amba tellement bien j'aime beaucoup aussi voilà j'aime beaucoup aussi merci Kembo pourquoi pas Bengué là je salue mon caméraman bah peut s'abonner hein la chaîne Abisso qui ça mon TV parce qu'on a une grosse succès en place deux mon boss généraux Diasso un homme bien un homme doux un homme très intelligent merci na Diedo azalaki wana na mopanzi merci l'ingénieur Arce pour na immense merci na bino nyonso balandi ya Sarato la TV bozaki obele bomoni comment tout ça li analyse na biso très calme to fingité to lobité to salika juste analyse par rapport ya makambu oyo eza na réseaux sociaux ceux qui et les réseaux sociaux au comment on a pour les gens qui n'ont pas caméra pour la colonne. Ok matanga. Ok matanga. Ok matanga. Ok matanga.
tika na ndako na za pot de fleurs nanga. OK. Mais l'autre OK non non ouais hyper. Ouais Mireille OK l'autre. OK, merci Sarah Bolingo. Matanga oh Diedo, il faut accompagner Bisso. Oh to kokufa Bisso mon côté. Eh, Bilo ba tu plaira Bisso. Tantine Mireille plaira. Eh, yo la pesa ba recevoir na Bisso message. Bilo ba tu filmer Bisso. Na ba moment bobo accompagner Bisso. Voilà. Pourtant bazobetanga yo to partager ma Bisso. Voilà. Pour te lo ngana lo ba yo filmer. Et ça vraiment kitoko. Merci na bino nyonso, merci na mère Cathy Kapesa pour na restaurant kitoko aux États-Unis, connaît ça batou bio, connaît ça bilo bien. Olibi? La cardonnée na la piète. Oh pesa. Ah, oh pesa. Pesa na ba dédicace. Merci beaucoup hein. Mon numéro c'est 096 44 60 61. Oui, il faut pas coordonner dans la. Eh, kasi. Et bon on est maman gombe na gombe. Et bon la aussi c'est mission ça c'est un numéro. Gombe na gombe na numéro T. 096 44 60 61. C'est mon numéro. Bato bolinga Sarah Bolinga la première dame de la presse. Je suis là. Merci. Merci. Aux deux personnes au Bakis. Junior Diasso. Mon boss. T'es à page Junior Diasso. Junior Diasso, mon boss, un homme doux, un homme très... Junior Diasso. À part Junior Diasso. Junior Diasso, un homme bien, un homme doux, c'est mon boss. C'est mon boss. Mobala le bakana lolemo. Mobala le bakana lolemo. C'est mon boss. Alors t'as été Junior Diasso. Merci beaucoup à merci Naël. Voilà, je dis encore merci à la patronne à moto na succès bakise la ye Madiabou, Madame Sarah Tola, yete benga kaye moto na succès Madiabou, moi si ya ndoto femme de vision. Mikolo yo amikolo ya kolota ko pamba. Boke ba mikolo ya lota na ba fan. Merci na ba fan na biso, boza vraiment danger. Merci na ba abonné. Merci na ba abonné nyonso. Merci na la Chine, la Chine boza ebele bo soutenir biso, boya ka kotala émission na nga esala nga vraiment kitoko. Merci na bino nyonso. Merci na maître VK Diebo Esprit Libre Ototombe, avocat de Barbas, Chris Mbayo boutique d'habillement, balobi Molatisi Yabana Italie. Il s'appelle Papa Guy Bayena, Papa Guy Bayena, le conservateur de la SAP na Italie. On a motema ya maman Sylvie Bayena, couple moko kitoko. Papa Stone Panzou, motema ya maman Mami Irene Panzou, couple moko kitoko. Papa Stone, bon guérison à yo père, bikati. Talaka yo bi masolo bosola ina mwana, il faut bika. Talaka kawana za mu pepe ekolika nango. Merci na bino pe baye oyo, botalaka émission na nga sa ko monana. Bongo ndezalaka bien. Bana tout ya Walesa, Centre-Ouest Spirituel Canada, Paris, États-Unis, partout bozali, na lingaka bino mingi, ngai pe nazali moko ya bana ya Walesa, nazali moko ya bana ya Centre-Ouest Spirituel. Vraiment esalaka vraiment kitoko. Merci na John Walesa, Tati Wakabundi Walesa, bandeko tout, Monsieur Walesa, vraiment boza ebele, botika la malamu nzamba lola, abatela bino, to monani bongo mbala simana, invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.